Oui, moi, tu es un journaliste. Oui, comme mon camarade qui souka Tundenge Shawel aurait dit, pasteur Matéa Kanda. Merci, Nico Rédi, tout le monde a au bon les apporté, tout le monde qui lobby, le peuple congolais, en gamme de l'Est, la télé qui peut revenir à Monusco. Mais il y a pourquoi moi, Monusco a télémi, Monusco a le baraqué, Azana Massas, Azana Moudou, qui est revenu dans la M23, tout le monde qui lobby a Betty, à Congolais, où va télé qui va battre 13 personnes, qui vont la balle de la production. Nous ne pouvons pas faire du combat. Merci pour notre tournant de co-journaliste. Nalingina na lobana ba peuple congolais mbote na bino na Angola na poto bisikani so bokolanda ngai na zolo tant que peuple. Na Congo makambo ya MONUSCO vraiment ça nous embête nous le peuple congolais. Parce que MONUSCO rôle na ya yela na mboka oyo. MONUSCO ezali. Eza société, eza groupe moko batina na mboka oyo pour na kocha sécurité. Là où il y a l'insécurité, maintenant MONUSCO a tchakimia. Maintenant, peuple congolais, tant que MONUSCO, depuis il y a 25 ans déjà, donc il y a 26 ans, 27 ans, je pense. Mais là, comme mon côté, guerre na est du pays, nous avons un objectif. Il y a MONUSCO, et ça pour copier RDC, pour détruire RDC. Et pourquoi pas l'Afrique? Maintenant, le bienfait n'a jamais été oublié. On ne libère pas le peuple, mais le peuple se libère d'eux-mêmes. Dans le Congo, la démocratie est zate. Depuis que pendant Namboka Oyo, les Congo et sa démocratie, nous sommes en danger. Aux hommes les journalistes ont un danger. Parce que le peuple congolais, tant que le télémi, le pays nyonso, mboka nyonso, ceux qui peuple a télémi, a tché kaliko, à lobby, vive, vous devez quitter. Mais si aux hommes ont télémi, la résistance n'a pas de non, il y a quelque chose, il y a les envois sous roche. Otoloba abiso na lingala ke, soy mwana, so soit tondi na nzungu, yebete na sema mana yazali. MONUSCO oya yaki po achakimia na mboka Congo. Kaka ye MONUSCO abandi ko beta lisusu peuple congolais ko beta masasi parce que bazo sala revendication. Biso peuple congolais to lobby pas question ya MONUSCO na mboka ya Congo. Que le MONUSCO dégage. Et par rapport à meeting le biso matata pona s'il te plaît ça. Atangi à lobby 2023 de conflit qui s'était déjà na makasti ya ko bango la force au basangani. Atangi bongo de Martin Fayulu, atangi bongo de Zitu, atangi bongo Jama Kaboul, atangi bongo Papa Franck Biongo. Mais dans le bino nouvelle là pour le but boza na kati ya bloc pour la vie. Mais comment na matata poni na maniema atangi comment na bino ko ko na ko na balibu. Vous savez que journaliste merci pour la mitoune aux autres nangaye. Na kati ya mboka Congo na RDC ba politicien tout ba politicien nyos. Moi en tant que peuple je vous mets en garde. Parce que ba politicien bazalaka na l'olendo ya kobenga peuple congolais que petit peuple. Nous rendez bangonde bazala ba petit. Parce que outi otangela nga otangi matata mponyo, otangeli nga Frank Jongo, otangi Kabundi, soki Kabuya Kabundi, otangeli nga Muzito, otangi Fayulu. Baza combien? Il a fait à 5 ou 6 personnes. Si on a biso peuple, na bango banane baza ba grand peuple ou ba petit peuple. Je vous mets en garde. Vous les politiciens, ni les angaka na ba politiciens oyo. Na ba te soki nzambe apesi mwa ngolu. Olingo ni ataozwa batu ba marche pied. Non. Et là que ça la matata mponyo soni. Ponanga. Lokola na pasteur na opesa bango conseil. Soki bazongi nano et pas ya peuple. Parce que si on a un groupe, un bloc, na basali, et ça un bloc, il y a un groupe moteur qui gère, ceux qui un bloc ninwana. Pour Nanga, il a fallu que le peuple congolais peuple congolais to sala kabino mabe. Les gens va baluka les sous Félix. Ba ba luki makambo ne se poe pour mabo ina banani. Batata po nazali banda. Asi mama bela lobake makambo ne se le kanamboka Congo, ngana yebi elokote. Il a fallu babenga peuple congolais. Peuple congolais boya. Vivi tala ndenge tokende ki to bandaka boy to salaka li sumu liboso na bino, liboso ya bawe, liboso ya nzambe. Awa to lingi to sala boy. Siko biso peuple to ya no la bango. Basenga pardon.
Mais je regrette beaucoup, moi, que vous parlez. Mais quand on a Congo ya Muzito, que Muzito qui est na bloc wana batanga Congo na. Mais non, Muzito il est déterminé à la résistance à lutter pour la vérité des urnes et bateau de commandement il y a Lamuka et ça na maboko il y a Adolphe Muzito na parti na nouvelle élan. Na ebisa na oloba mbala ombala que Muzito alobi oui na ba manifestation, oui na ba sitting, mais non na ba bloc. Quel bloc? Un des journalistes. Oh, je ne sais pas la politique est têtue, la politique est dynamique. Je ne sais pas ce qui va politicien na mon année bazo c'est la politique au Mobutu azo sala na mboka ya Congo na moi politique mususu na butu politique mususu ce qui bazo be oh comme chombo na chombo. Non, on ne peut pas faire ces histoires, on ne peut pas favoriser des bêtises. Ça sont des bêtises. En tant que peuple, je parle, je prends la décision, je m'engage moi d'appliquer l'article 64 de la Constitution. Il faut barrer la route. Il faut mettre fin. Nabato nous bazo lingakoya ko kosaka peuple congolais ko matela biso. On dirait biloko mo non ba petit bovanda na nokuna. Bovanda na nokuna. Biso peuple congolais to lobi cette fois-ci miso na biso eza ya ko fongola total ba politicien nyonso. Ba ke repotana no bon je ne sais pas parce que les gens mutuna oh yoki mais pour nanga makambo ya Muzito ke ba ke rotanga na ba bloc wana non je ne suis pas sûr. Naza sûr na maloba wana te. Soki ba osala bloc na bango Pona Tshisekedi, Bacha Matata Mponyo, Bacha Bakatumbi, Bacha Bakabundi, Bacha Kabila. Voilà. Naya. Makambo nyonso yo na yebisaka yo mbala wana na lobi. Kabila oyo bozo benga China Rambo ayana bo objectif ebele na mboka oyo. Mais eza ya motuya c'est quoi? 1. C'est pour balkaniser la RDC. 2. Pour na repanza ba parti politique na mboka Congo. Oyo kate Kabila za kuna na se mama na bango oyo na beta initiative c'est Kabila. Oya za na se kuna fandi autinda atata ponyo kende. Franck Diongo kende. Moïse Katumbi un étranger. Moïse Katumbi un étranger. Oyo binde ko journaliste la loi Tchani va frapper cette fois-ci. La loi Tchani va frapper. Voyez autant que la sous une déco Martin Faye. A sali bloc msusu. La muka eke wakati yango. Orke awa il faut que sala mena to sala remise et reprise entre le visionnaire Adolphe Muzito na mwana mboka Martin Faye. Oya zalaka président eli onga na yebisaka peuple congolais. Ce qui est mutu la reconnaissance mutu azo reconnaître le président eli en 2018 en République démocratique du Congo. Oya zo yeba eza Adolphe Muzito. Bochangate. Mais lelo ekomi mutu azio achona mapeka. OK, osali makambo mususu. C'est pourquoi biso to lobby oui na ba sitting, oui na ba manifestation, non na ba bloc. Ba bloc nyonso bazo sala wana biso to boyango. Biso to zana ba plateforme. Net plateforme Lamuka eza composé na deux partis politiques aminene o ezali SID na nouvelle là. Mais biso maintenant nouvelle là to lobby non. Na ba bloc patriotique. Oui na ba sitting. Tozo lutter pour la vérité des urnes. Tozo lutter pour la résistance. Makambu ya élection. Nous attendons les moments opportuns de quoi journalistes. Nous attendons les moments opportuns. Makambo tangelinga baké kuna sur na est du pays pour gosala makambu na bango ba bloc wana, nous ne sommes pas là. Et je ne suis pas au courant. Et je ne suis pas sûr qu'Adolphe Muzito a aucun de sangana na ba démon, na ba zombie pour tuer le peuple. Ozoye ba soki batu bazo bunda manyama minene bazo bunda ndeko journaliste. Banzoko minene ba obunda. Banani ba mona pasi. Eza bisobe. Maintenant bisobe wana c'est nous le peuple qui souffre. Bazalate sika wana ba bando kende na sekuna na butu neti mubutu gozo ba mbongo gozo ba millions ba milliards après ba ke kuna ba oya okosa ka biso peuple congolais. Cette fois-ci to lobby peuple congolais ndenge biso to lobaka mwinda epela tozomo na bino. Na makambo bozo kende osala ba mabui wana bozo sala contre peuple congolais to ya kotika bino te ba politicien. Bon même biso na ba distraction tel. Hein? De vos journalistes. Ça, c'est la distraction politique, aveuglement politique.
tourbillon politique. Parce que toujours, il y a les sources d'où venons-nous, où sommes-nous et où allons-nous. Maintenant, le peuple congolais, bisiko bo landanga, bota na makambo yo leka na mboka Congo. Soni. Et par rapport à où ils allaient que le Gabon en Est, que na mboka na biso Congo, mais le but du chef de l'État, asi bon ko kababa mituka, et pas ba professeur à l'université. Mais tout le monde côté na ngambo côté ba policier ba plutôt ba soldat ou ba baza ko kumela. Est-ce que bazo lila ba lobi baza bongo na mbongo te baza na financement te baza financer bongo na lobby, tout le monde bongo président akabi ba mituka, et pas il y a ba professeur à l'université. Et puis côté un gambo ninganga o bazo ka sonya ba peuple bongo tout le monde baza bongo pour continuer na carrière na bango. Ni ne ko ko ba faire. Maintenant grève ce qui est ça ma grève est ça par rapport à quoi? Il y a la souffrance. Souffrance c'est ça na mboka. Comment que ngana ko sala musala na banda ko tchuba ba tonga na sala ka opération l'état zo futanga ité. C'est pourquoi ne po ya mona mboka Adolphe Muzito za ko mona ba minga bazalaka na salaire ya bien. Maintenant président de la République azumi tuka azo pesa batu wana zo tangela ngaba kombo soki banani wana. Ba professeur oh, je ne sais pas. Peut-être pour na kosomba confiance. Et que professeur a que nous voyons ça étudiant cette fois-ci bon pesa nga deuxième mandat. Obezani. Wana eza façon ya komi bonde la na peuple. Nzokande peuple ba bonde la kaye bongote. Akena ba professeur e bongonga. E bongo ba soda. O ba zo kende na est du pays parce que utuninga lisusu makambo bongo. Ba soda ba okende na front po ba benga na ba Rwandais. Ba benga na ba M23. Ba cheli bango budget ko. C'est pourquoi on a vu ça dans la nouvelle là, dans la mouka, tous ça la offre politique. Tous ça quoi élaborer, tous y va positionner ni, tous voyez bisa peuple congolais pour vous faire sa confiance, tous va pouvoir y embala oyo, pour ba y baliser ce pouvoir na bisote, tous ça la ni. Oui bien des journalistes nga tant que peuple na olobelo au monde la mouka oyo nano un elita kaka pour la vérité des urnes. 2, ils ont résisté. 3, et là on a opé ça moi faute mouké. Sans programme, sans vision. Programme nini la mouka va payer sa peuple comme moi. Un des journalistes. Programme exacté. Togoza la tête on est surtout à la distraction, aveuglement, embrouillement. Togoza la quand on a pas même abisso on dirait, to ba mon abisso même basi, même banami question yebise. To kendo wana to koma. C'est moi on le ba rien, na ok de shooter. So zo mon ande ko Félix azo pesa ba jeep. Na ba professeur a pesa bango. Eza tourna ya dondwa. A régner. Eza ngonga na ye. Poto mona pe ba safu ko ba régner. Ba mobutu pe barenya batino so bare yango ba jipa ngo kosila kam koloni ka bo mona ngonga ya maponomi to lito ke na élection o bandi ko mona ba distraction ye tozo so ba jipa tozo pesa bino lobi ko yango mona tozo ba maputa tozo pesa bino to kende ko to fongola ba congrès to pesa bino ba biloko un politicien na o so ozo mona politicien zo ba biloko ba mbongo ba maputa kende ko kambola na peuple congolais c'est un voleur botu na mbongo na zuwa. Ndeko journaliste makamboeze belé ya koloba na mboka oyo so lobi ke butu to lalaka wakaka koloba mais mon butu aloba je risque de parler beaucoup après nyanie. Maintenant il faut appliquer toujours l'article 64 de la Constitution. On ne libère pas le peuple mais le peuple se libère d'eux-mêmes. Et dans notre oyo ezali koleka. Est-ce que le peuple congolais a s'attendre à maponème? Est-ce que maponème en 2023 ezali baloba pouvoir au peuple pour le peuple et par le peuple. Élection Elzalaka après 5 ans. Une fois renouvelable. Comment? C'est l'article 70. Si je ne me trompe pas, la Constitution. Que mon congé a causé la wana. Si tu as ma ponomie msous, tu changer. Mon tango tu changer ndengeni. Tu as ndenge ndeko Félix Azawana. Pas 5 ans, yango esili. Mais ma ponomi yango zo mona neti elanga tala likolo londende. Flou. Ngakutu na otuna yo ndeko journaliste. Élection ezali ou ezate. Mais pour nanga élection ezala te, il faut d'abord
chasser la personne. Oyo azo diriger mboka oyo, azo mema peuple dans le chaos. Azo mema peuple na kufa. Dollar et mat, on dirait avion, l'aéroport. Mapa, n'en parlons même pas. Ndunda, n'en parlons même pas. Dollar kaka okende, tokosuka wapi. Oyebi na mboka Congo, soki olingi olonga peuple congolais surtout. Alia. Alata moi bien denga na lati moi elambo na loboti na ballon. Atambola bien na transport. Au monde que peuple congolais va repasser sa confiance. Gratuité d'enseignement. Classe. Aotanga biété. Attends, tangi na yoba licencié bazan, vous savez, moi je suis licencié, je suis docteur. Vous êtes docteur en quoi? Vous êtes licencié en quoi? Mais ça les a été. Pesanga moi me salaire, au foot anga ta moi $15 par mois au moins. Élection, ngandenge na zomo na peuple congolais na on a déjà flou. Élection na mboka Congo na on a net élection eza na voter. Cette élection exacte, bola l'article 64 de la Constitution. Il faut barrer la route. Ton côté les menamoto azo pouvoir na makasi pe azo violer mibeko ya mboka. Voilà mutuna oyo tuni ya no na ya no liyo yango wana. Et par rapport ya mukanda o to bodi bongo bato monusu ba siko sa ba lobi bango baza bongo mabete. Lelo o makambo de ko sama na est eza bongo ba continue biso gouvernement ba yebi makambo nyonso. Bango so ba ni ba take bazo mona tous les dengambo ngambo banguna na ngambo na biso koto bazo la tobete ni moko ya FARDC. Alors de quoi quand les combos asili ko ba kabi na kati ensemble bato bazo sa ba bio esa na est bato ngo baza na kati ensemble ba yebi makambo wana. Na toyo ko ba ndi bato MONUSCO ba lobi susu ba lobi bango ba bio eza ko sa na est ba continue biso ba yebi makambo. Mboso aza na gouvernement de journaliste. Mboso aza na gouvernement. Tango ya moni il faut abwaka. Tango abwaki aloba ya solo. Yo kanisi mboso akosaki aloba vérité. MONUSCO yo soki azo beta masasi. MONUSCO soki azo boma peuple congolais. Et ça gouvernement eza na kati. C'est pourquoi moi na mboka Adolphe Muzito aloba ki surtout pour na Rwanda. Il faut rechamir. Pour éviter infiltration. Mais nous sommes manipulés par les Américains. MONUSCO pas américain. ONU sont des Américains. Maintenant, qu'est-ce qui manque à président de la République pour prendre la décision que tout à l'heure, tant que moi, garant de la nation, chef de l'État, je m'engage. Yako bengana MONUSCO na mboka ya Congo. Balukele biso batu mususu. Mukolo nini obiso ba Congolais. Tokenda pe na mboka na bango. Tokende pe résoudre ba problème o bazo sandala. Kaka baya na kati ya mboka Congo. Il y a quelque chose o ezotambola te na mboka Congo ndeko journaliste. O ezosala ke mboka ezala mbiringa. Armée angweza infiltré, gouvernement infiltré, et on dit infiltré, et on dit rwandais, européen, basé sur maltraiter le peuple congolais. Et ça passe. Au moins, il y a un baboye. Pour ça, il y a un Congo. Mboka oyo peuple congolais biso ba jeune to mitala bambula ezo mata tokola tokoma bampaka mboka ngo tokolea ndolina mukoni mboko tolela mkoloni biso to yako tika banani na kati ya mboka Congo non peuple congolais totelemela munguna oyo azo ya ko distraire peuple congolais totelemela mutu wana to benga na ye Frank Diong. Lobi bazala kia wa tokota na union sacrée piu. Bangono so ba Moïse Katumbi bakota na union sacrée pour. Lelo bandeko kabundi bangwana bakomi kuku ko benda bango na bilamba. Toyebite ya nini roleka. Wana za makamu ya ndako na bango. Ngatika na beta pe makamu ya ndako na biso. To pesa proposition à partir na biso tozo linga nini. Peuple congolais botala.
babimisi toyebi bizaleli na bango ebimi na mpwasa biso ya bato to maboko pembe bato baza wana oleke bacritiquer baproposer mais les gens sont là pour insulter les autres biso na classe na biso tozali tata ayebisinga apesinga éducation ya tata na nga eza nano euti na ndako base éducation de base na ndako na nga ya papa na nga alobi kende na deuxième éducation na église troisième éducation kende na kelasi quatrième éducation kota na politique yango nde esutisi baéducation nyonso biso tokofinga te mais bato baofingaka koloba n'importe quoi biso papa alobi kofinga te koloba te kende na classe landa molakisi azotangisa nini soki abosani comprenez-moi. Merci beaucoup. Mot de la fin par rapport à peuple congolais au bazola na itaki molobeli ya peuple congolais et puis ni ne koyanula baimbo kapona ma o enyo sozali kolekana est du pays et puis na 2023 peuple congolais bazela nini na nouvelle epina la muka et puis numéro na makambo ya nouvelle là zo ça la offre politique élaboration de l'offre politique au nouvelle là azo préparer makambo ya élection il faut d'abord t'organiser parti na biso après to kenna mapona pona est du pays tolobi est du pays ezani to sa frontière na Rwanda non il faut qu'on chamir entre Rwanda na RDC pona ko éviter infiltration parce que ceux qui totiki ka ndengo na Rwanda ko ya kokota pa congolais akoti na Angola na Rwanda pa donc tozo yeba biété mais na qui dirige qui trompe qui offre politique na biso tozo ko élaborer to bongisa nan réforme to bongisa seni to bongisa cour constitutionnelle après na simanango nde okoyoka nouvelle là ndenge akotomboka na mboka ko nouvelle là va frapper au moins les politiciens non sur le Congo parti de nouvelle là et Robert Abango Chikote ndeko journaliste fimbo e Robert to benga ta wase kwa beta bango fimbo donc peta fimbo Chikote bato ebele bazoloba oh bato ba nouvelle là ba ke kuna na ngambo na ngambo nini biso tokei biso to telemi toza na lamuka na parti politique nouvelle là na SDP azana kati soki ba okende na ba bloc ba kende ba bloc ezebele msusu kuto kufa epanzana ebeba ba bloc ango esala nango lisusu te donc la résultat ya bloc mais makambo koloba oh nouvelle là ba kena union sacrée non ngana kola kiso ba vérité na kola kiso ba preuve mais on va lobi que to kena union sacrée moto akena union sacrée nano azala ka député yé député kuna na union sacrée ba que ne va invalider des journalistes mais pour nini ba congolais bazana mitou ni tout comme si ça la malamu te et ça la capacité et ça la capacité nous attendons la fin tokotala sikoyo na bati ya ngambo wana na ngambo oyo peuple bakopesa nani raison na banzi ndeko journaliste bandeko baolanda nga na Angola baolanda nga na Poto mbote na bino mama Josephine mbote na bino kuna na Poto tala lita ngoyo to bandaka ndenge nini tozokende ndenge nini tokosukisa yango ndenge nini tokolela pe Congo oyo Congo etonda bomengo le pays le plus riche mais le peuple congolais souffre. Pourquoi nous souffrons? La mauvaise gérance. Numéro ya téléphone wa kolinga kobenganga plus 243 99 3895. C'est camarade Kisuka Tundenge Shawelo Redi Pasteur Matea Yakanda. Lelo nazalai na kanda te parce que nalinga ina expliquer peuple congolais. Mais oya koya na provocation. Mkolangwana na olata sultani. Na olata toge. Na olata lamba minganga na sala bat opération. Je dis et je vous remercie.